Bandeko mbote bisika no sobozali bozolanda ngai nga ndeko na bino simo poso lobito mobala pembe na Dubai tembe sili bajalo bakufi bafoko ntepe bakufi lala lulala simo poso lobito tembe na tembe mobala leki libongo nelengi mobala leki mbonga suka sanza nelengi nga wana libanga gologota kera nyoka akoswa biso mama ndumba zui permis yango wana na pesi bino nyonso mbote ya Jésus de Nazareth ezana bino grâce à si grâce ezana bino kimia ya Yesu Kristo tambola na mabota mabino mawanzambe ebombaka biso tango nyonso amen. Na eto solo ya ndeko na biso Moïse Mbiye. Bonjour Moïse Mbiye, ndeko na Moïse Mbiye. Biso misuso to salaki propagande to sali to lobeli mengana liete ba youtuber musuba le misuba tala maka mingi te kutu bale biso misuso to tala maka mingi to liete ndeni ngana melite effervescité na mono sali plein mengande ngeni ngana liete ngape na kotisi demande na ya msobo sanaki nga okoko bosa te parce que na tala maka et vidéo que comme parce que tala ka pe ba biloko na nga na ande na numéro na ote ndeko na Moïse Mbiye na saleli lelo po muni po botonde sawana biso misuso to lobaki mais na lete na meli pete na meli fervesité mais na droit d'auteur faut na lia pete ya wana na e koma biso zali to alokola to amungwa asala la publicité makasi te matekama soko na lobby eloko na efesi mais bière asala publicité mingi mais ateka makalokola mungu ate biso wana na sans wana ya wana nga na yeko loba pe ngai na sala ki publicité ba misu ba sali me ba yoba na tangi ba komba ba tuté mais ba lié bo biso to sala ki belé wana to lobi le nous so loba mais na sala ki pe ni moi be miso mais na moni et le côté Moïse Mbiye ni enveloppe la ngeyete na so c'est la ngape na kotisi demande na ngai na yebi ke komela yo ngana liete na melipe fervesité na melita au pire pete na lieta lipa te yanga siko pe na zwa parce que biso nous to lobakit ndeli ba biso bazui ta moi muke wana ka keza muke ngai ya ona eko loba likamna ndiko nga Moïse Mbiye pasteur Moïse Mbiye na yeko loba yanga pe pona ko sa demande na nga te sala nango baninga msuba zunde nga na zu nga pe na zuwa yanga na mela pe mo efe c'est na loba kit de connaître pasteur Moïse na loba ki na mela moi efes après na yeko loba pe supo na ndeko na ngai mai kalambai o monde to saleli ndeko na biso nani Moïse Mbiye to sali numéro no ndenga na bungi sango numéro no na zaki nango na bungisa yango na bike contact soko so contact o mona pe na numéro na ngeza wana sala solo la popeto solo la pona makambundo ya nini wana pena toyipe obeta na nini na martyr wana omonde muninga tondisi solo na bi o solo no pe bien solo la biso pe to solo la masolo zopende sutunga solo la kaka mai na solo la kananga pe komonango na nini église appréciée wana toza ko solo pe mingi tango no salbela na victoire ya ki victoire côté ya église côté ya mairie o bebenga na nini comme c'est pas ba mairie ba benga ngo mairie car na inte so ikoma komboni na sens wana mairie wana bosa na église à sans précis wana ngana osala na médecins sans frontières on était toujours na solo la contact mais yango na bisoli sangai na numéro noté sala tu ozwa numéro na ngobenga nga to sola parce que kala te to banda makambu dope ndenge Moïse to sali yo pe to sala na lia pe na mela ta mo effervescence et sala pe bien yango wana bandiko na mundi na landi bandiko mingi batineli nga parce que na uti musala na mundi bandiko mingi batineli nga ba message babina nga noko simo noko ba keina ipupa moi nunta sa avocat ya mso kanisa biso tomoni omoni makambu ya ndiko na biso nani Moïse Mbiye omoni yango ndenge nini tala ndi batu bakomo loba nini ezaki ba
ba talisman eleki ba mansonnerie eleki mwa makambo belé eleki kuna yaya ngana jisaka mutu te sina yebisa bino mutu akojise biso kaka nzambi ezala ya malamu ezala ya lukuta totika kaka nzambe ajije parce que biso soto bito jije tokokorge nzambe parce que soki eza eloko ya nzambe te yayebana nango kaka ebungana te nzambe akosaka te Jésus de Nazareth akobimiso poisson akosaka te totika tan na tan soki eza ya solo azama ebetamaki na nini na bonzambe ekoyebana nango tokoma nzoto te soki ebetamaki na bonzambe te tokoyeba kaka totika komitulisama totika kolobaloba ebele omoni babio te tala noko simo yoso kokoloba te tala ndenge asalista yaya fali pour asalaki décoration na ndenge na yeti na ndenge profane na biso bata mukili nani wega soli pe basalaka na ndenge na bango frère Gola asali na ndenge yesuko asali pe na ndenge na ye ni na ye wana asali spectacle ni na ye o akote na babuji yaya oyebi nyonso na mukili so bolingi kaka bobanda kocontredire ozanga kimia ya elo wana analyse na opisa mina solo yaya soki omoni eloko nyonso na mokili kokenda mbango koloba te zwa temps sengeli mosantu ko atambwisa yo tosi tokota na pentecote yesu atikeli biso sengeli mosantu alaction nde conseil wana ebeti omoni biloko mosusu biso moko mpe suka tozoperde mpe mwa tozoperde mpe mwa crédibilité na biso na mwa personnalité na biso parce que eloko neti nani mwana mobali ndeko na biso abeti Moïse Mbiye asoki bino tempo na kosala babiloko wana ngapo na ngai yaya na juge te namoni mpe eloko na zwi tempo na kotala namoni kaka bato batie bisapo na bamoto bamiso babio eza basigne satanique yaya bongo ye ayebaki ke yoka nde ngai na opia mnoko ye ayebaki eza basigne satanique aya kokotisa yango mpona nini omoni biloko nde tozokanisa seke pana biso tokomi na makanisi ebele lokola eloko wana esalami ye seke eloko wana lokola tomona yango misu na baplace bolobani biso mpe mbala moko tokotisi yango tolobi kake ndenge Moïse Mbiye asali seke Moïse Mbiye asali biloko moko satanique wana selo ndenge tokomo juge mais selo oyo ye asaleli ezaka ye na nzambe na ye parce que concert eleki bien namoni ki pe bandeko na nga nyonso frère Patrice namoni mwana banzita bango tututu wana na sepeli vraiment parce que bolandaki ndeko na mais namoni ki Mike Kalamba ite na biso na to lokola bango lekisa mwa video mbangu ya mso alekaki na sima wana yaya totika makamba bilobela papa totika na biso o plein te yaya neni publicité nezaki makasi asololaki pe makasi publicité wana yaya ngana zaka mutaba sentiment te soki likambo za mabe na lobaka ngana za nga banki te to na za nga nini frigo pona boma makapa parce que eloko wana nyonso Mike nani Moïse Mbiye asali azwaki temps na ko préparer ya totika ko jijaka bato oyo nano asala mabeta asala biso makaminene te azwa libanga bamba Moïse Mbiye totala oyo nyonso nde tozoloba bele oyo ayebi nana asala lisumu te asala eloko moko te azalaka mosantu makambo nyonso elekaka malamu abamba Moïse Mbiye libanga totala nalobi nanga kapa nakoteli mutu te naza komi parce que eloko biso siko tozojuge selo ndenge biso tomoneli selo ndenge tokendaka parce que bino mozo juge wana seke bino bebi misala ya moso elekai kuna biso toyebi te mais biso tomoni concert eleki nango malamu bato bakoti mpe bato batondi seke marketing nasalaki ezalaki bien publicité mpe elekaki bien na sens wana no omoni biloko mosusu totika kocontredire boye totika kosala boye essentiel abeti nini na ye eza mpe fierité mboka na biso parce que nde bolobi yo te alandi nini il fallait abeta yango gratuit yaya omoni gratuité eza nango problème te mais biloko wana nyonso bakonue banini wana ça coûte l'argent akoko beta gratuité ata balobi ndenge azwaka mbongo na église wana to okoko beta gratuité mais ça lo neti na mati wana afutaki yango
mais parce que balobi yo te ndenge zala ki ona ye musala nzambe yaya makamu se koma na mbongo mais biso l'église catholique makamu se koma ka pona ni pona eloko etambola parce que eloko ya gratuité lobaka basa eloko ya gratuité batalaka pe eloko ya gratuité parce que eloko wana oyo asali eza biloko moko afuti mbongo wana mais ya mosusu mpe aganye na ye ya mingi te bana mama o nga na nzobisa mna solo aganye na ye me ya mosusu eza oyo biso tokokanisa te parce que ndenge aza wana afuti bato ebele afuti na bato banini asali bo me akokotiango ta gratuité te me monta oyo atie basando nga na yoki likambo basando la te wana nayebi te me bino moko concert yo ndima concert wana ata frère Patrice soka betaki wana alinga kotiango gratuité te me siko bakovivre ndeni me bakovivre mona mwa mbongo wana ti oh bongo mabo bino boso konte mbongo mabonza na mbongo ya side wana parce que c'était le bapesi gratuité il avait payé bande konanga parce que eloko ya gratuité exacte bafoutisi même bafoutisi même te bapesi qui prouve que bapesi qui est gratuit est-ce que vous savez na ba document ba lobine zwa ndeko Moïse te bande ko totseka pe ba biloko msusu ya mbilinga hein. Parce que l'eau net siko soka beti gratuit maintenant il y a gagné ni parce qu'il faut gagner moi muke yamsu mbongo wana msu abimisa gina kesi ndenge sala ka msu teto beta nanbo yamsu to ko so mwanda mbuto zongi poto sala mwa makambo ebele eza nango normal o te akoma kotambula na voiture eza nango normal yaya na eza église nyani yasa siko pasteur na kati église wana so batambula na voiture mala yamsu bango moka ba Kristo so basombeli yamsu bado mususu pe koko uta place bo bango basa batu basala yamsu ba makambo belebele ba pesi bango do mbongo yamsu akoko so mbo kaka ba aide biso moko ka ba Kristo ote batu basana mbongo te banit yaya omoni ndenge tsala makambo to so mona ti Yesu azalaki bongo batu no so bakokana kite jaché oh Yesu akil amataki likolo ya nzeta bio Yesu lelo ya kolia na ndako na nga jaché mo kalbaki abi na mbongo nga na yiba ya ba impo na kosongisa ngo 3 fois batu aswaka ka mbongo ya batu basibate no ya sewana aswaka mbongo après yemo ka ndimia kozo pona biso n'époque nyonso sala makambu nango bango pe bale wana banani pe bazalaki ba farisé bazalaki na mbongo na ba batu pe ya pasi bazalaka tangu Yesu azalaki eze loko te ke tokoko makambo ne za ya lelo te ba farisé bo mona nde basaki na babiloko ebele ba nini ba voiti ba eze loko za ya kala te eze loko moko tokoko sutukila te ote Yesu tanga yaka atikaka kaka nani atikaka kaka ba pauvre alobaka na biso nini bino boko zaka na bango kaka seko na seke ndenge za ekozala kaka bongo to kokana kate parce que soto bito kokana muto osela muninga zate mutu nyosa za riche na sanso ngana zo na soki na lobi mabe bolimbisanga ngana lobi teke ba mbongo na loba ba mbongo na bango soki bakoko zwa bakoko sate loko mo ba œuvre moko ba œuvre net bako sa bako felina ba aider batu banini ote azo sambelela batu pona bazwa misala mais bako ko sambelela nini te ba yiba sambeleli yo yamsu ndi abenga ba lobi ote abengi batu kuna po basambela bango bazwa misala yaya omuni eloko wana nde bolobi na yo eza sava bon ya poto sambela bino po bozwa misala e koko le bateka na zana musala na nini na gouvernement te ya msupe kopo moko bona ko musala msu pa na salaki ne loko te babenga ta ya msu ya kana otika la kata na magasin otekaka eza bénédiction te parce que bino bokanisika nyoso to bakozwa misala te ya msu c'est 10 personnes bakozwa abengi biso abenga ki bango ndenge ke yote boya kosa nini pe bayana basala kana bango misupe mona msupe ndenge ka nzamba ya nzamba sanga makamune na ndenge na ye eza la soka zana misala mabe yaya ye kaka mutako ye mutu nyoso to batsaki liboko te mutu musupe mona yana misala mabe oye pa na eso simba na webi nde makambu zalaka parce que abengi bango nyoso abi o asepeli aya to sambela pona makambo pona misala e lobite ke ndenge batuna nyoso bayeki basambeli bazo misala te
miso pe mona kaka automatique tanga zongi pe bo azu musu eza bongo balobi te ke soka habito samela mbala moko bo so misala te a dengi bango bo samela parce que eza lo quoi préparation moko bo ba salelio déjà ya muso place so ke no kotsa ba dossier makambo ekende na kinia et le biti kaka na ko préciser bel ya muso bo kende nani musala moko na mission de voyage muso ba no luka place moko bo ba bien te loko yo pe na domaine loko yebo tout est grâce to ko kana kate ya parce que beaucoup de gens na côté de Moïse Mbiete naza au milieu du village na songele lisusu ye Moïse Mbie soki azana ya nzambe to koyeba na botika komitungisa mapampa botsa mitema na bilokani ezala soki ezala ki ba maçonnerie ba maçon soki ba nini ba il y a pas de souci chaque chose a son temps biso to moni compte biso to koti compte bato ba biso to moni conseil na ndenge ya bonzambe soki ezala makambo mususu ye na nzambe na ye botika ka nzambe na botsaka nzambe na makambo nyoso liboso ya betel biso mizika nzambe biso to kitolonga na banda kunde bakende bakeko yoka mizika nzambe mais soki ya tsango likolo ne loko musu ye na nzambe na ye botika pour vous contribuer yote à cette non ya to jijana raté parce que yo zo jije ye bongo yo to yebanete et yaya parce que il fallait mettre au loko et le on est comme ça la gratuité yaya parce qu'il faut compter babilo qu'on a nous sur instrument on ne peut pas prendre ça l'instrument ça peut pas être gratuit même nous on a été PC qui est-ce que vous avez des papiers qui prouvent que azwa qui nini matière gratuit il y a sur il faut compter et au côté de la même biso na église catholique on a des boyebi pour to louer ça to futa ka bongo bon to tsaka mabonza pona ni tangu yem suto nani cardinal ko sala messe bala bakala biso be to luka mwa nini to parce que to futa ka sali mbongo na msusu soto sangisi to ko le basiko bango na batu na batu bana ndenge na bango basambela bango msu na selo ye abi ya saline msu beti musique mais biso msu to sala kuna msu messe et ça différent quand de to memela to futa kambo ba biso sala ka messe mais ya beti musique et c'est loko moko il faut to futa il y a pas la gratuité il y a et loko il y a gratuité na mboko nde to ken et ça de susute bana maman na parce que loko na ko tsango gratuité attends et ça la frère et ça la nzite ça la nani et ça la maiki pe nyonso bango na maiki kala muta robeta gratuit ndenge tozoke na momo azate bana besoin mbongo parce que mbongo yem se kusunga bango na makamu na bango basala yaya mutu na muta ebi ndenga zo mima vina yi soki mbongo yaya mutu no sabota mana donta sunga mutu na ko ça la pe pasteur mais na donga na te ata bo salinga ndenge nini na oteka pe ko ide mutu te parce que ça don de Dieu babota makanango même koko ça la pasteur au théâtre ça la bamira mais si tu manques les dons là don de Dieu on a don à charité et ça la mutu nyoso soko zuli kabwana seke kumisa nzana okoko ça la biloko nyoso to mona ngo okoko ça nitu boloba akoko ça la biloko mais s'il manque don wana ata bolobi bo mata et ça le maté parce que eza na yete nzamba pesa i don wana te ako pese de msupepo aso lobela bino makambo aso presse maloba ya kitoko mais asana doa ya kusunga te bobo ya mutu wana te parce que mutu na mutana likabo mususa asana doa ko loba te mais ana doa kusunga et ça don de Dieu o biloko sebe soka pongala yoka pe Moïse ngo babia solo la bien ngabe na kutala nanu na yeba parce que ngabe na saki publicité te mais ngala zuina nuti bamiso basali bazwi mengana na zuite ba youtuber bele bazwi na ngana no na zuite Moïse Mbie ya ngafuna ngapi nazo ngapi na lobaki na komela effervescent eke koma atala ngana mona ndi batala ngakuna Moïse Mbie ngapi nazo zila ngapi na melaki ngala zambonga suka sana eza lebele eza la muke okozwa okoboya mutu bongo suka sanza yo saka na ngoya ateza ya muke okozwa ye kaka la lulala tolelo sonandonge kera nyoka akoswa yo Pascaline Ponde yana Jenny Ponde na Grâce à Ponde mabese kotaki yamuna soto kosilika oto ndenge nini te ya po wana za nini te Maiki Kalambai tala ndeko ndenga tonde solo la banda déjà ma solo biso tozali ma solo déjà bandi ko solo la
tala toto ngape na yoki ba bioso betana ni to banda déjà masolo lelo so pe ni na netondi biso misuso Moïse biso misuso biso to tala maka oya boyinga seka kamtami sana mabe menga na moni loko mokote na yebi soko tindela kinge kangomi na satellite na yebite ngape na zozela yanga na zo enveloppe nanga ngape na lobi bele bongo na lobi na bato babi ya no si moi soto yo na zolia yango pe sona yego zongela conseil l'équipe kitoko. Non, c'est à féliciter mon frère Moïse Mbiye. Conseil de l'équipe bien. Tout est bien. Oh, ngana monaki. Ba remarque wana honnête sabato wana yaya ngana jijaka mutute. C'est n'est pas ngana, je n'ai pas le temps. Na rojije mutute pour ngapi ba rojijenga. Je n'ai pas le temps na rojije. Parce que oyo to moni yango mona ina miso. Oyo biso to kanisi yango pe mona ina mi. Ya muto na muta ko kanisa na ndenge na ye me ba kuto na ngote. Moïse biyo ndenga na zongeli. Ba koko kaniselo mabe me ba kuto na ngote. Biso to tala ki concert, obete biso concert, mais je crois pas que le concert là ça peut être gratuit parce que ba ndeko mingo so confondre gratuité. Et loko ne ko za la gratuité ya. Et ko za la gratuité. Parce que basala besoin mbongo basala makambe bela ko sala o te bambongo na bango ken ya mutu nyoso sana donc ka soko sana donc ka ba ozana ngo et ça donne des bien mutu nyoso bota mana ngote soka sa na yebite suko mbongo ya ko bando ko kabula mokili mombi asana ngo combien il faut nyoso ne peut contact asana limite ko sunga pe batute ye nani Moïse Mbiye wana asana limite ba ata Mike Kalim akoko sunga batu combien mbongo ngo asana ngo combien bandiko to beta mabakute yo kana se mbongo na so na église mais ça contrôler te ata tata la bila tigela bila église yo bana ko lia mbongo na désordre ata to boyite hein nyo tout est contre ako liene mais ayemi limite ako bo église te c'est garçon félicité église on tile na mona zakaka en forme parce que c'est à féliciter soki bana misuba ba jeune misuba le seke na keba nyoka a reçoit biso et bimi le kwa ndumba ju permis na sans wana na zo bina solo ya solo bandi kunanga wana ya likamba solo tango tango na Saxel kuna peli susu mamba bate mama Saxel ba homme sel belle mama kuna baso akam ngabo na mama kaf nenge tonda kana ba homme sel ngabi bongo ba bien biso siko au contraire biso siko ba homme sel na Saxel tango kuta aki témoin tango na Saxel et pas na bango kuna ka bongo mama ba homme sel ba lia ka kaf ba lia ka pe RSA tala wana na mwa ni na bongo muke wana Canet ba homme sel a Saxel ba se bele kuna na mwa ba kota penda kuno kite ba boya pongi ba homme ba so mbonga ya nini kuna bango mama ke ya mibali ba leki basi kuna na kokeno so mbongo na nini na café na nini na ba assurance mama bango moko kuna tango pe asaki temo ye pe tango pe azwaka pe mbongo kuna tango oya Saxel mwana mama la juif et noir mobala leki libongo nelengi ye wana na sonsu wana bandi kolingana lo apeli ka moko awa maison moko to sana ngo wa maison nani ige prêt à porter et ça na choisi les rois so yaya azana biloko moko kuna eza somo numéro yango yo azana biloko moko kuna eza somo ba prêt à porter oyo ko ngaso na ndimi kama na ndima na sonite numéro no yango 01 48 52 96 06 soko yekuna Iger comment nango Iger UGIR ezana ya azana biloko musuba congolais ba bombela kabino ya okutango kuna kera nyoka akuswa yo bangwa ndumba zwi permis yango ezana nyonso eza numéro 7 avenue Jean Jaurès 94 600 choisi les rois soko komi na gare olobika na zone ngana kota na zoluka impôt basaka ya azana biloko mwana mobali wana keba nyoka akuswa yo bango wana na Jean Jaurès na zone numéro 7 avenue Jean Jaurès 94 600 choisi les rois na François Babelge ezali 7 avenue Jean Jaurès 94 600 choisi les rois François Babelge ba François ba français de 94 600 choisi les rois c'est choisi les rois
na sens wana Mike Kalamba ngapi biso pe tozela yo po na maloba na yo tozozela po tala nde totondisela ki muninga yo pe to amwana mboka tokotondisa pe nde totondisaki ya Moïse solola biso yo toza ba konta ki toza nango po ekosala pe bien et ça la fierté na biso nyonso balogono pe ezolekaleka pa na nga ezolekaleka pe pa na to bandi masolo Mike solo la déjà to banda to leka keba nyoka aoswa biso Mike Kalamba nayebi ko solo la bien bilo nyonso na ba Moïse et c'est la famille toko kabola mutu te toko sala boyete c'est la famille. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. La la lula la. Sosa melinga ndo bukulia lo sonandonge. Merci.